www.potonapoto www.potonapoto. Bien notre cher fidèle de www.potonapoto.com, merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo, une émission de genre socio-culturel, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses. Et voilà votre humble serviteur, le Mbokate de la presse, Julien Botala Tala Lelo. Nous avons toujours dans le cadre de Mekato plus introduction, le Mbokate de la presse, Infukama, Détéléma, Intapren, tout ça, Tala Lelo. Tous en information, moi vraiment il y a pas si peu sangwa mawa. Dernièrement, j'espère que vous avez une image tous qui n'a papa Wemba 3 semaines passées. Tous qui n'a été comme écoute na sujet na biso qui Tala Lelo papa Wemba nzamba bikisi na maladie payé moko à lobby on a micro émission Tala Lelo. Lors les agues Roberté, c'était vrai. J'étais hospitalisé pour j'étais malade, j'ai souffert de la malaria. Le roi a poto baé baka ko traiter malaria pédate. Il faut qu'il y ait là-bas l'hôpital où ils allaient destiner la yango où ils traitent la maladie tropicale. Donc c'est pourquoi ça fait que la joie qui moi bi ko le belé l'hôpital où pas dans qui admis quoi. Mais c'était la malaria simplement. Mais la malaria, laisse-moi vous dire, elle est mortelle. Mais Tala Lelo papa Wemba oti kotika biso. Akenda ki concert tozala ki naye à la bêtise du solo bi keno bazana ba voyage na ba Abidjan et puis so ba silisi to kende Angola. Ba dadi pef ba tout tozala ki na bango vraiment ba pompo miyake bango no sozali na bango mais sanga mayo comme so ki papa Wemba tiki biso mokolo ya dimanche le 24 avril 2016. Les vraiment sango ya passe ezo ça vraiment passe à bande gono so bozo mona ke botalata la zoko ko lobate parce que nazala ki na ye ndi azobete la après émission na ndenge to solo li na ye ke botalata en tout cas nzambaza mystique so ki ba métier ya libanda ya mboka te mais monsieur ngeza mystique yango so botali pe émission o to saki na papa mbo mona ke papa mbazala ki vraiment na kati ya di solo te ndenge azalaka parce que azala ki pe émotionné puis moral vraiment zaki bien te mais tellement vieux na petit na ye ndomoni vieux alobaki kaka na émission ya micro ya Tala Lelo yango me pe ça passe makasi na Lamine Dovo Mosakoli et pourquoi pas la Flossi la belle de belle impressionné avec Claude Ndomba si Moïse Sabiti mère Mila Bella dinganga pe baleli papa Wemba. Mère Mila Bella Dinganga et pourquoi pas la Mima Wetu, El Sibimo, Neville Poutou, Albi Botata, Toko Lex information boité, il faut Nassimba caméra, Poto Panza on a baïbalinga, papa, mais partout dans le monde. Les botteurs au monde a imaginé sur les alaki à papa Wemba, na papa Wemba salaki crise en plein concert. C'est-à-dire que nous autres comme il m'a cité, mais bah contre Zaki Beleta Gaza grand artiste, on a sali pe mingi yamboka na partout dans le monde. Il y a un moment contre Zalaki, Yebika bureau de ces cinéma ba contre 5 rapide faut à livrer ba concert. Des papa Mbakenda qui a pris concert, elle ciblement Neville Poutou, ndeko ya Sandra Poutou, nebiki a au balancer les bino ba image ou photo ana bomo ndé papa Mbakoyaki, au monde que ça vraiment pas si makasi. Ils appellent conseil peut repérer ça na bande ko mususu ki nonzo te ko vraiment makasi te poko mona papa Wemba nebiki Neville Poutou elle cible mon monteur na biso puis pour aller là simbi caméra a balancer biso image wana vraiment ya émission mona que esprit ya papa Wemba zonga qui vraiment na noté. Mais bien que continuons juste après et ça vraiment passe partout dans le monde. Sydney Langa pe abenginga Maître Fistolo Mucheko là bangono so Eric Boteke mi abatu tout bazo benga téléphone nge pasuka pona kaka ya sango ya artiste na bango monsieur papa Wemba et puis mes condoléances na famille mobimba ya papa Wemba pourquoi pas na madame na vraiment donc na bi que ça vraiment passe dernièrement pe toto zana papa tango asalaki mariage na ye na madame na vraiment ti ko bana mamuno so na ba commune ti na concert na couloir na matonge na moni bon ekiri biberon bazole la papa Wemba otiki ekiri biberon wapi dernièrement to lela ki fani ki binda to lela ki weke de Bruxelles to leli Christian Makamizi le président ba Playboy to leli weke de Bruxelles mais Tala Lelo papa Wemba yokei otiki lambe otiki batu nyonso en tout cas pesi pasi makasi papa Wemba o biso to rolobaka ba itotikali et pourquoi pas na patron en Lamine Dovo Mosakoli au droit de passer makasi vraiment mère Mila Bella dinganga pas là mais na bokasité ya botalata nde balobaki papa Wemba belaki nde papa Wemba kendaki na mikila poto azonga ki tozwa ki image botalata la kotika te azola no suba image mususu. Merci beaucoup. La malaria, laisse-moi vous dire, elle est mortelle.
www.potonapoto